Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Office des étrangers a décidé de sa accès na jeune étudiant congolais Junior Masudi Waso à côté na territoire belge pour na entamer ba étude na ye. Ba jeune ya UDPS ba sengi na ministre ya urbanisme Guy Luando asunga mokonzi ya mboka na façon na ya kosala musala pour bango balobi trop de freinage na ba dossier important. Armée a neutralisé 4 rebelles ADF na Kalaou na ville ya Beni. Wanande quelques sujets autres ko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo KNB News o nazali ne sengo ya ko présenter les bino ngo kasi na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi tika ete tofongola édition ya mokolo ya lelo na koloba ke séance ya plénière o ezalaki mokolo ya lelo mercredi 6 octobre 2021 sur audition ya ba réponse na ministre ya poste télécommunication pe nouvelles technologies des informations pe communication na likambo etali taxe RAM ezalaki reporté na date moko ultérieure. Kaka ndenge na lobaki ne bandeli office des étrangers ba décidé ko pesa accès na jeune étudiant congolais Junior Masudi à côté na territoire belge pe a entamé ba étude na ye na ndenge ya kimia. Image pe commentaire n'élément o. Jeune étudiant congolais d'une vingtaine d'années, Junior Masudi Waso azalaki placé na centre moko fermé après arriver na ye na aéroport Zaventem le 18 septembre 2021. Bakangaki na ngonga ya 6h du matin na provenance ya Kinshasa. Kasi azalaki équipé na visa étudiant ya longue durée wapi azalaki valide depuis mars ya 2022 pe azalaki lisusu na autorisation ya inscription na université catholique Louvain pour na ko entamer cursus na ye na sciences économiques pe management. Kasi na douane nde ba policier bakangaki ye pe selon bango voyage na ye ezalaki suspect. Avocat na ye na ba association mususu bango ba réagisaki pe ba dénonçaki décision moko arbitraire pe sit-in moko ezalaki prévu et salama mokolo ya vendredi liboso ya ba locaux ya conseil du contentieux ya ba étranger na capitale bruxelloise. Fédération ya diaspora congolaise bango ba sepelaki na décision oyo ezwamaki na office des étrangers na dossier oyo ya Junior Masudi te. Bango balobi ke ye azwaki visa na ye na ndenge esengeli na ambassade ya Belgique oyo eza na République démocratique du Congo. Kasi bango baboyaki kokotisa ye na territoire belge po akokaki ko répondre na ba question oyo ezalaki lié na tableau ya Mendeleev te na service d'immigration. Bango basanganaki bango nyonso lokola mutu moko pona ko soutenir ndeko na bango congolais Junior Masudi Waso. Pe bango ba sollicitaki implication sans délai ya autorité belge pe congolaise pona ko mettre terme à injustice oyo pe manque ya considération à l'égard ba personne ya nationalité congolaise na étranger. Touchaki chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lors ya conseil de ministre oyo salamaki vendredi eleki ye atiaki en charge Christophe Lutundu Lapo alande la dossier au na ambassade ya Belgique pour na kosenga libération ya étudiant Junior Masudi. Ba diaspora ebele ba se mobiliser ki mokolo ya lundi 4 octobre liboso ya ba bâtiment ya office des étrangers na Bruxelles pour na kosenga libération ya jeune étudiant Junior Masudi. Nde mokolo ya lelo Junior Masudi azalaki admis na territoire belge wanande annonce ya université catholique ya Louvain na compte Twitter na ye. Université catholique Louvain a affirmé que Junior Masudi aza admis na territoire belge pe ba remercier ba union so ba contribuaki pour na libération na ye pe bazana esengo ya koyamba étudiant na bango. Pour rappeler que présidence de la République démocratique du Congo sous impulsion ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango bazui charge na ye nyonso y compris ya ba étude na ye. Longo ni na bino ba diaspora ko bunda po na libération ya ndeko na bino Junior Masudi et la kisi kende bino so boza kuna bokoma mutu moko donc bo continuer kaka bongo Kinshasa et l'équipe partout.
Mokole lobby point de presse conjointement et salamaki entre ministre et la communication et médias, na vice-premier ministre, ministre et la fonction publique, P, des membres et le gouvernement au ba répondant qui n'a quelques questions, il y a ba journaliste Nathan Siata pour un commentaire. Politique. Le mardi 5 octobre 2021, conférence de presse conjointe Moko et Salamaki entre ministre et la communication et médias, Patrick Mouyaya, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Et Zalaki mingi briefing sur réforme et administration. Et Sikawapi, deux membres du gouvernement Samalou Konde, répondent à qui na quelques questions. Il y a des journalistes. Na Oyo et Tali administration publique. Il y a République du Congo, pe apport Nini Oyo ministre Jean-Pierre Liaou a mimi pour améliorer la situation. Il y a des fonctionnaires, il y a l'État. Pelisusu Kobongisa, conditions de travail na bango, ministre Jean-Pierre Liaou a répondu ki na yango pona koloba boye. Solo, dengo lobby, na kati administration na biso, bakaya fraude ezali mingi. Bakaya irrégularité ezali pe mingi. Moto azali na ministère oyo, azali awa, azali kuna, azali na DGI, na environnement, na budget, azaro zwa salaire, mine mitano motoba. Azali bakubila. Il y a un mosusu, un doublon, il y a un mosusu, un numéro matricule d'emprunt. Papa a Koufi, moi a joué numéro matricule. To Yaya a joué. To voisin, a veuve a joué numéro matricule. Il y a une nouvelle unité. Vous allez le statut de facto, de fait, en soit il était dans la loi. C'est-à-dire que bateau, bakoti, na ba fenêtre mike na administration. Parce que chômage, ils ont été tellement cassé dans Mboka. Que l'État a se trouvé dans la position Rosala, employeur presque unique. Il y a par rapport à les jeunes, donc moi, il faut condamner le phénomène ou les alité. Nous avons une décision de la nouvelle unité. Nous avons régulariser Kanabango, Malembe, mais en tenant compte de nos besoins réels dans l'administration. Nous avons ça là. Totier en place informatique parce que moi mon soeur ça été yambo liboso to bande ko ça na babic ba déclaration ou ba administration ba bande ki ko ya et outil environnement et outil budget et outil na ba secteur union soit affaires étrangères et consorts et y na fonction publique bon to sangisi yango lelo totier frappe fichier de référence et administration publique to lui ba machine ba appareil dernier cri. Bon, on a processus autre dans la certification. Naza kozwa ba arrêter pour na ko bloquer ba salaire wana. Ba salaire ya bateau yo bazali na ba catégorie aux parmi lequel on signé au cité ba cumula ba arrêter pour na ko bloquer ba salaire na bango na niveau la direction à paye na niveau ya ba banque commerciale et bazali na 3 mois. Na copé sabango na ba arrêté na copé sabango 3 mois parce que tu as eu un état de droit ba ya copé ça ba justificatif par rapport ya ba grief ou ils ont retenu contre bango ce qui va passer ba justificatif ba recouvrer ba droit na bango mais ce qui va passer ba justificatif té na écarter bango définitivement na du fichier ya administration publique bongo na ba mois ekoya tant que aussi de sa opération il y a fiabilisation il y a fichier tout aux analyses sous na kawana te ba kawana et ces autres solutions partout sauf pas na biso faut tout que aussi si yango tous les cas na makao mosusu oya ko sala ko kiper makambo ya ba salaire ya ba fonctionnaire ko kiper makambo ya retraite rajeunissement ba conditions de travail ou ezali ya mabe makasi na administration auto kondima yangote to doter ba fonctionnaire na ba transport to doter ba fonctionnaire na ba ordinateur to kiper makambo susu ki makambo o ya frodo. Côté ya ministre Mouyaya a répondu qui sur ba question liée na séjour ya président Félix Antoine Tshisekedi le mona États-Unis pourquoi bayamba qui était na président américain Joe Biden pelisusu likambo etali retransmission ya match ya Léopard Oyo ezali kobeta malobi na cadre ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 ministre Patrick Mouyaya pe na tourna ye apesa ki réponse Oyo makamba match ekoleka il y a peut-être ba formalité administrative et salama parce que boebike ba droit de diffusion j'avais dit la fois passée qu'il y avait un problème dessus
Le problème a été réglé. Maintenant, ils ont un problème avec correspondant à la banque parce que c'est compliqué. RDC, sur un petit d'amont, on n'a pas tout ça. Mais on a un bilan administratif, même match le cas jeudi. Alors, sur la question de la visite du président aux États-Unis, on dit que moi, on a habité parfois, il faut tous avoir prix Nobel, il y a polémique. D'abord, de 1, on dit que le président Kenda qui c'est en 6e Assemblée Générale des Nations Unies. Protocolairement, dans Makamba Covid, c'est compliqué. Ensuite, il a eu de réunions avec le président Biden. Mais la réunion de au Salama en visioconférence. Il y a eu une grande réunion sur les problématiques. Et vous avez vu que le secrétaire d'État américain, Ayaki Pamokondi, c'est le seul chef d'État Oyo, à Kutanakina, secrétaire d'État américain, pour batubele balobaraba, le protocole américain n'est pas fonctionnel. Pendant que Bisso Tozaki à New York, le président angolais Azaki à Washington, il a passé 5 ou 6 jours. Matikalipe Omona, Amoni même pas président américain, Amoni même pas secrétaire d'État. Ça veut dire qu'ici, il faut tout le roi, nous on a une collaboration, une coopération avec le gouvernement américain. C'est la coopération qui a conduit au résultat. Il ne faut pas batubati kala, Nassima, protocole, le plus important, la question des peuples. Et je crois que la réunion que le président a eue avec les secrétaires d'État américains, c'était une réunion importante où ils ont parlé. Il y a Makamboa continent, il y a Makamboa RDC. Polémique. Il faut suivre plutôt la ligne que le président a défendue et pour laquelle il a été massivement applaudi. Le président Lerazaï, place Azagui à New York. À Tikala, parce que tous les chefs d'État africains qui venaient voulaient le voir. Les premiers ministres belges, le premier ministre du Sénégal, le président du Sénégal, le chef d'État au Union Sobaza qui a même Kosovo, Monakaka, président RDC. Je crois qu'il faut Totika, polémique qui est dans l'essentiel. Boyende Zalaka, point de presse, ya Boyende, Sengeli Salimaka, Pamba, pour éclairer lanterne, il y a population congolaise par rapport à sujet d'actualité et belé. Oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Kinshasa, eleki partout. Bajeune, il y a eu de peste basengi na ministre à urbanisme Guy Luando asunga mokonzi ya mboka na lolingi na ya kosala musala popo na bango freinage eza mingi na côté ya ba dossier important. Ici à l'intérieur dans son bureau. Le dossier consiste à un investissement qui vient des Américains. Il fallait pour investir dans 4 Mboka ya Congo. Le dossier wana ils ont coûté 7 milliards de dollars. Il faut batonner la jeune au bozali komona, batonner la bango ba vrai et bandi banda ba kinsuka tima luku. Mais monsieur Guy Luando baza ko kanga dossier wana. Au-delà du train, il faut batonner 200 et quelques maisons sociaux pour le peuple congolais. Il faut batonner l'aéroport pour le dossier wana surtout. Mais M. Guy Luando a vu le dossier à IIB où ils allaient investissement et route et pas américain. Au peuple, mboka na biso koki ko dépenser leur côté. Papa, en fait, les années. Bato bazali ko diriger mboka il faut bazala na souci ya mokonzi ya mboka biso to moni ndenge ba député bazui ba jip mais à travers dossier oyo ezali pas monsieur Guy Luando pas excellence Guy Luando ezali dossier oyo ekoki ko pesa bana ya Congo pe ba jeune oyo tozali misala mais tozali na ya kokamwa dossier ezali déjà na maboko na ye po ba fongola dossier ekende na maboko ya premier ministre monsieur Guy Luando excellence Guy Luando azali ko bloquer le dossier. Yango biso étant que jeune leader, il y a eu des pèses président parlement debout, na mobilisation qui passe na ngai,
toye potoye bisa excellence du Luando que il faut asunga Félix Tshisekedi tant que président de la République pour dossier wana et rozala pour avantage ya chef de l'État ezabote biso nyonso il faut tout ça de sorte que mboka na biso est avancé ezali pour l'intérêt na biso tangu ben investissement ya minene ezali koya et que bato bazali ko bloquer ngo ezali ko la kisape que bazali ko bloquer fusion ya chef de l'État. Armée congolaise a neutralisé 4 rebelles ADF na Kalaou na ville ya Beni. Nathan si atapé si biso arba détail. Attaque moko armée ya ba combattants force démocratique alliée ya ADF et sali 3 morts mokolo lobi mardi 5 octobre 2021 na village Ngombe Nyama à 5 km ya sud-est ya commande centre na route nationale numéro 4 na chefferie ya Walese Vonkutu. D'après société civile locale, ba assaillant oyo ba incendier qui peli sous banda kumisatu avant ya kozala pour chasser na armée na biso. Grâce na intervention ya armée nde ba rebelle oyo ba kokai ko avancer te, il faut qu'augmenter effectif ya ba militaire ndenge atalisaki Gili Gotabo président de société civile ya territoire ya Irumu. Attaque oyo intervenir après oyo ya vendredi eleki na commande oyo esalaki ke 8 civils bakufa pe lisusu plusieurs autres personnes bazala disparu lisusu 2 véhicules pe bandako 5 ezalaki incendiés. Côté Moussou Lisusu, la force armée à République démocratique du Congo FARDC a annoncé qu'il va neutraliser 4 rebelles ADF na Kalaou, na territoire ya Beni, na province ya Nord Kivu. Ils allaient bongo secteur opérationnel, ce qu'on a un grand Nord Kivu à travers porte-parole na yango, ne a indiqué qu'il na presse locale na Poko ya lobby mardi 5 octobre 2021. Population a alerté qui armée sur présence ya ennemi oya ki kolukabilo ko ya kolia. Ba soldats bazalaki déployés na esika yango pe ba kotaki en contact na ba ennemi oyo bazalaki une dizaine. Après ba échange ya ba tir ba FARDC ba yaki kubeta bango pe ko dominer sur ba hors la loi oyo na ko neutraliser 4 entre bango pe les sous ko récupérer quelques bombes artisanales oyo bazalaki na yango ndenga talisaki capitaine Anthony Mwalushai. Pele sous porte-parole ya armée a félicité population ya région Oyo pour na alerte na bango Oyo et facilité exploit Oyo ya armée sur ba rebelle. Secteur opérationnel Sokola un grand nord azali ko félicité population ya village Kalaou pe Kalingate pour na bonne collaboration na bango Oyo ezali ko prouver na face ya mokili mobimba détermination na bango ya ko silana na insécurité na ba milliers na bango. Armée a invité pe lisusu population nyonso ya région ya Beni ya kolanda modèle louable ya bandeko oyo atalisi patriotisme na bango ndenge a exhortaki. Attaque oyo ezalaki à la base ya paralysie ya ba activité et belé surtout ya bilanga notamment na Kiavitutu, Matale, Kalingate, Kalaou pe na ba environ na yango esika ba cultivateur bazalaki obligé ya kozonga na banda kuna bango état de siège toza na besoin kimia et fanda na partie SRP démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. KNB News aux premières chaînes d'actualité en continu Kasina Lingala oyo wapi ateli bino déjà d'émission na bino na YouTube Kindoki politique kasi bobo sanate ko s'abonner. Avant parce que ngai na ba école catholique et bilé ba bon net na katanga ba bi carrément ils vont plus appliquer ça carrément parce que quand on dit gratuité on est avec le système au foot ba parents ba école mususu net ba bobo to banani pona ko boya que parents aya aller les élèves nzala na classe pour cotiser vos PC comme moi faible moi complaisant il y a des enseignants awa na boboto bando na ba $700 $800 même mieux quelques 400 dans mon parents ma zéro pesa ce qui faisait que niveau enseignement l'école puis nous voyez beau catignon mais beau PC 280 000 voyez un peu bah ça qui démotivé c'est bon $20 l'école alors mais lui touchait déjà non bah tu as pesa 1 million yo ce que beau PC 280 000 bah c'est ce que 40 000 tu as 320 000 yebisanga moi je crois que l'on connaît fallait ba kenango graduellement. Parce que gratuité wana kabila pe banaka maintenant ça na province mais quand on fout monde place ça que fout par exemple 20 000
Elle a câblé à 2500. C'était déjà un processus qui est malin. C'est quoi si c'est la gratuité, tu évites ça coûte combien? Parce que ça peut monter. L'État s'est apaisé combien? Balobate. L'État est rentré où? L'État faut dépenser combien? Assez verser combien? La lundi, le local va radio nabino, va TV nabino. La place est belle, donc l'école est combat même pas parce que l'État ça parce que rentrer. Faut penser à chaque école. Ba fin de fonctionnement ba sukura ba WC ba soki ba tia ba papier hygiénique ba combat ba sala ba bamba sukura ba tia ba craie ba carte ba somba ba livre ba kamebele belé et ben kolnyo ces olé là frère wanezoyate mais ils vont enseigner comment donc gratuité moi je crois qu'on était parti vite en besogne il est difficile on a vu que évêque il y a au Katanga a bombe na été alors bien lelo ba ozonga te so ba ozonga bango kozonga ko futela et banani ba parama zonga ko futi la pauvre et voilà et je crois que et ba parents baza mi soloté ba ça lolenge kan apparemment il y a peu osunga ba parents bongo na bongo o baza na ba moyen en tant que ça bana te moi il y a des gens qui disent que bakaturu bazo ba compte mais c'est aussi un moyen pour couper sa pression à l'état pe sambongo ba mon ka côté wana ya mabe quand on ba yingi mwana qu'est-ce qu'on a toilette dans une école à fandate ba ebukana l'état bongicité. Ce qui m'a souba qui est la toilette était pour isater. C'est ce que toi tu veux. Pourquoi bien une balobi gratuité non. Il faut maintenant l'État payer. Quand les catholiques disent ça, c'est pour faire appeler. Mais ça on est dans le so avec l'État bi penda effectivement mbongo yangoyo appelle ça régulièrement. Au sort bozandoki. Mais il y a zo mona que zaltezo yate. Entre temps enseignement les risques et quitte alors que ba yebi yena enseignement mo dans ba niveau. Voilà un peu. Alors, et ça fait pression, ça à l'État à s'acquitter. Comportement ya ba parents au ba pesa bana bango ba kombo donc apesi mo ana ndoi kasi mingi ba pesa kango par intérêt des sujets ou intéressant ki biso lelo na KNB News. Boyo kandenge ba kino ba réagir ki ana micro ya Peggy Luka. Na ba famille presque nyonso bana bazwaka kombo ya papa yango nde etalisaka ke bana wana baza ya mutu moko to pe baza bana ya papa wana bango bakoki kozala set kasi bango nyonso bakozala kaka na kombo moko peut-être eloko eko différencier ba kombo na bango eza poste no to pe no yango ezo dépendre na lolenge ya ba famille pour ba famille mususu okomona baza no moko kasi poste no moko te ba misusu baza poste no moko kasi no moko te soki papa aza chibola bana nyonso bakozala ba chibola seulement que bakozala chibola xpy yango tomonaka na ba famille papa na mama bakoyoka na soki bakomi kobota pona kopesa bana ba kombo ya ba membre ya famille kasi ba misusu pe bapesa ka kombo ya ba meilleur ami na bango kasi kopesa mwana kombo bapesa kango bipesi ela te po il faut mutu wana za na ba comportement ya malamu ndakisa tata mwasi wana za ka social pe accueillante ye aze exemple ya malamu pour mwana kasi akoka moiza ki babote bele bakoma kopesa bana ba kombo par intérêt azo pesa mutu ndoi po ayebi ki azana bambongo ebele misusu kutu bakipaka te akopesa même boss na ye akopesa ba connaissance na ye wana kaka pona ko flatter bango po ayebi ke mwana soki abotami akozwa ba cadeau côté comportement kutu etaliete yango biso magazine KNB News to tuna ki na bakino soki comportement ya baboti o bapesa kabana na bango ba kombo par intérêt soki ezalaka comportement ya malamu na pe na opesa mutu ndoi na otala ovanda na vandi na ye bien. Donc atika ngai te na sens que non azai pendele ki ngai lokola ndeko na ngai natali na babolamu na ye o asala ngai soki na boti mwana na bite na opesa ondo na ndenge ke to vandeki na ye bien c'est ça mais ya lele koma ke m'intérêt mo boye otombola kombo ya mutu mais ya lele bakoma lokoso ya kolanda ke non na landa intérêt mo pa mama wana c'est ça eza mabebo tika comportement wana. Bon, important c'est ça, oya kopesa mwana ndoi, ezala ba souvenir à malamu oyo zalaki na mutu wana yo oyebanaki naye. Mutu wana kozala bien papa na yo, mutu musu akozala camarade bien ya na yo bien leki na yo. Na ba souvenir wana malamu oyebike camarade na ngai ndenge tozalaki na ba bon souvenir ona za nango na motema. Bien azapete akufa na ndenge na kanisa ngai na pesa mwana na ngai ndoi, otango na obenga komba mwana na ngai na kanisa camarade na ngai. Soki pe papa na opeka ndenge moko papa aboti ngai soki yepete na mokili na ngana zalate na pesa mwana na nga komba papa
o lelo pe ata aza te na bando benga pe mwana na komba papa na ngai na affection ya ngai na papa yango ne pe mutu apesa mutu kombo po etikala pe pa mwana mosusu ya boti bapesaka ndoi mpona mwa profil moko boye napesi mwana nga ndoi na ye mpo mwa feti na ye ya osala mwa anniversaire mwa eloko boye ya oparticipe yango mo topesaka valeur yango topesaka valeur ya ndoi mpo nini kete azalaki mayele na opesi kaka kombo ya ndoi ne mpo mayele ya zango ye mpe azalaki nango mais par rapport tokomba oprofite nango eza par rapport ya bavie toovivre nango souffrance ekomi mwa mingi bato bakoma profite na kopesa mwa kombo ya neti napesa Christian mpo lobi Christian lobi abando ya osunga mwana na nga kotikele quelque chose bon par rapport ka ya vie ya bato vie quotidienne ya bato ekomi mwa mingi bien te. Je dirais que c'est purement congolais si je peux aller loin. C'est purement congolais puisque awa bato mingi bapesa bato bakombo mpona baprofit beaucoup même bapesa bana bakombo mpona baprofit peut-être que po aza na mbongo napesa ye yango moni bakawa wana eza un peu ebele bato bapesa bana na bayebi ke na rentrée scolaire nga na okoka te napinaki opesa charge na ndoi na ye or ce n'est pas le cas eza mpena kate po eza important te kopesa motu kombo pour que motu wana akanda kosalelo en retour non. Conseil na ngai eza simple eza que ndoi c'est quelque chose de plus important et puis biso toza babantu il y a toujours makambo moko ezalaka spirituel oyo mpe ezali par rapport à bakombo toyebi te avec le nom là qu'est-ce qu'on a dit ça signifie quoi eza nini mpo na ngai kombo ezali par rapport à lion ozopartage na moto oyo ozopesa ya amitié amour oyo oza nango peut-être ta mère tu l'aimes beaucoup olingi opesa ye kombo wana etikala peut-être ndeko na yo ou qui que ce soit donc mpo na ngai eza pas important ya kopesa motu kombo mpona profit matériel batika eza mabe makasi kombo bapesaka yango na mwana mpona prestige te to mpe mpona intérêt quelconque te pesa mwana kombo ya mutu aza na bakomportement ya malamu po alanda exemple na ye kopesa mwana ndoi te po mutu wana aza na mapango aza na bambongo to pe aza na mituka wana eza bozwi na ye pe oyebi ndenge azwi yango te kombo ezalaka na mwa balien ebele pesa mwana kombo ya mutu aza na bizaleli ya malamu Kinshasa eleki partout. Toute cette édition à l'élo côté à sport wapi ba sportif congolais ba analysaki ba match ya Léopard ou l'équipe bango ba lobela ki pour na match ya lobby Natansia ta apesi biso ba détail. Il faut entraîner parce que la kabiso entraîner quand même ata français oyebi ko lobate mais ngongazolo ba français staff technique wana bato ba joueur ba wana ba zo comprendre yango et le ko to pese chance na deux matchs au etikali il faut à gagner yango soka a gagner yango ta seka ba système ya ni to katani bapesa nzela zonga baluka ya biso entraîner mosusu pona vraiment tokito buna kaka ba match nyoso tosaka ba nini par rapport yana ba joueur azolo ba français azolo ba lingala azolo ba langue mosusu biso to ebité mais ça normal te eloko pe lisu to senga lisuni il faut ba bossa na kate ba loko ba beta kabale ba tiaka likolo par rapport ba professionnel pour le ligne baloko na biso oyo babeta ki chane dernièrement au chane o to kata nao omona ki ba joueur ba beta pena boyo omona te oui ba joueur bango wana ba joueur wana batiki bango bazuka ba professionnel eza na sens pour le ligne ba komola na biso rythme kaka ya système de jeu ya oyo ezaki fe kofa ya ba zwane ba joueur boyo ba joueur na biso boyo ba komo boyo ba so ba boyo ba joueur na biso ba loko on est ça ba erreur moko grave beta na biso fatia d'être sportif hein alingi mati makasi ya katina ba stade balibanda mboka tokende na osenga na president nga fati mokonzi na ngai benda entraîner na biso matoi alendi salona na condition physique papa na nga préparer bango prima malamu eza lokumu na yo president nga fati eza lokumu na yo pe ya biso ba congolais préparer bango prima makasi wana omona to kolonga match wana joueur ko beta penza lokolo ko tcha lokolo mna do kata buka ne bige prime ya libana na ndako ba olala nzala te mais Léopard so na ko tala malam eza nango bien ba joueur pe ba obeta bien mais ça moko boye ondire eza na se po Léopard na biso da eba na tango mobutu alaka soki to teme bimoko po équipe mususu ezongi c'est très difficile mais Léopard na biso to koki ko tcha même deux au moins pe équipe adversaire a tsepe lisusu deux eloko ndeze comme ça biso yango tuka ba politicien babongisa ba politicien baza bon moko bayokana mboka eza biso nyonso
ba politicien ba yoka na bazala bo moko ba politicien moko na biso baza bo moko te na makambo nyonso baza bo moko te yango wana mboka pese tambola malamu te selon ngai wala ngai nde na olo eza te ke o na lobi boye bapesi nga mbongo te na olo balikamu ndenge nga na omona makambo nyonso na mboka na biso etambola bien te yango omona mpe léopard na biso eza etambola bien te bana oyo na poto bazobeta na baekipe te soki bazalaka bajoueur ya mabe baekipe wana babetaka na poto nde babengana bango me lokolo babetaka na baekipe wana bazotya mpe babi tozoyoka mpe basango me bana ngana soki bayawa bazomona neti bayibi bale te alors problème eza motema na biso congolais tofongola motema mpo na équipe nationale bien que tozo vivre ba pression tozo vivre mais équipe nationale eza équipe nationale eza esengi ya congolais nyonso ata kutu mutaza na mbeto hôpital soka yoki ke équipe nationale gagnera le bas moi esengi na motema eyeliye et ça déjà de délivrance problème eza kaka biso ba congolais to fongola motema entraîneur na ba joueur ba bango moko ba yibindeng ba jiye ba musana bango bere na bango moko pe ba mona net les deux matchs au total gité o yeba ndeni ka entraîneur a salaire pour entraîneur pour entraîneur atala ba joueur o ya ko match na terrain o ako kitsana ba que le coup la faille salewana nana ko remplacer pour emporter un plus peu ba commission ba chebi il faut kaka ba zongisele bango bi wana est-ce que bango pona ko kanga bi ya entraîneur pe il faut akot na kat wana pona ba joueur bo ya entraîneur tanga mona ka faille wana amona te moyen go placer mais pona nga congolais to fongola motema équipe nationale levé ezwa victoire. Édition la biso ya mokolo lelo esuki awa merci na bino bandeko balanzi ya KNB News merci na confiance pe fidélité bozo lembate ko pesa na biso yango zo sala kito la bino toujours mon sala kito ko ndenge bolinga kasina bo sana te ko pesa un grand merci na équipe technique puis rédactionnelle au assista kinga mokolo lelo na sima caméra tozaki boko na Hervé Zaka régie et Simba Makina Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga la bino tokutani mikolo ezali ko ya kasina bo santé ko souhaiter bino kimia na mabota na bino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino